passer ba bimana makambo ceux qui bazali ko toucher mutu lokola Mosengo en tout cas ko sala biso passe mingi Mosengo aza soifé ya pouvoir te à combien de ba union surtout au ba participer qui na marche le 31 Église catholique etinda ki na invitation ezali makambo invitation te ezali likambo ya koyeba koza congolais nazo sala un peu rappel na bandeko na biso ba pasteur tango liwe yaka kaka te po muta sala ki marche et bon ba kufa ki na mai na mbula ba beke liwe ozo bango ezalaki pour l'intérêt de la population, c'est-à-dire pour l'intérêt de la nation. Le pays va très mal, Alvin. Tout souffrir. Les 31, Makila Kokaki Rotangate. Ce qui Makila est tangi pour être tous les bosso, il y a l'État moyini, il y a peuple. L'État monguna, il y a population. L'État Moutou Oyo a l'invité peuple congolais à vivre. Moi j'ai été pendant plusieurs années tout autour, il y a pas pasteur. Pasteur tout le monde a bango. À chaque fois, le gouvernement zo bima bazo benga bango bakenda ko sala nini. Mon colonel baloba na biso baleka na ba TV bango ba pasteur na baloba keno ba pesa ki biso enveloppe ba uta ko bunda kala mingi te ba pesa bango mbongo ba pasteur ba bunda. Koyoka à propos ya ba sango ya ba pasteur par rapport ya ba propos ya Ndeko Mosengo a lobby il est temps que les médias dégagent. Ndeko oa koleka na TV ayoka motema passe eza yende mutaza médiocre parce na kati kuna na kati ya gouvernement to sapena ba yo opposition na kati ya parlement ba yo opposition pe bazalis c'est lingo lo bakeno ba yi pouvoir nde bato za médiocre a lobby ke da biso ba journaliste otozo sala musala malamu te na ba mama ya bilanga o bazo comprendre te ke photo télément et comme tango nde ba médiocre ba se dégager atanga ki kombo ya pouvoir te majorité te société civile te mais comme tango ya vérité et ça na ba pasteur ba lobi ke cardinal Mosengo aza modèle te pour na église suite ya ba propos na atenaki ba lobi ke afingi o ki atenaki la fois passée pe na désobéissance bien-aimé dans le Seigneur na bandeko ke bazo kamamboka bien-aimé dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste Nzela Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loye, mon Namaloape, na Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futabiso bien-aimé dans le Seigneur, Simana, Toya, Rolbakenzama, Boye, Tokwaye, Lissousou Rapi, Elongo, na Filo, Mukwaya, Motema, Yabivens, de Homo, depuis Londres, na Maman Gisèle, Luke Lomote, ma papa Emmanuel et na Boston. Et sans oublier na papa pasteur Fezamissi, la bouche autorisée de l'Éternel. Et Nazirik, na maman Mami Mbunga, Motema, ya papa Blaise Mbunga, et na Suisse. Bonzambe, na Bonzambe, Lola Yezo Futa bien-aimé, Bonzambe, Lolo Kitana Loye, Motema, na Maloba, na Misala. Et le monde a banderonanga, Tozana Bangona plateau, bien-aimé dans les seigneurs. Et Minya Kolobezate, Lolo Torosolanine. Bien-aimé, botala ki ba émission to sala ki na nde on a biso Max Mbenga na papa na biso Kiziami na Kibila na Albert ka 15 bien-aimé dans les seigneurs bon mona ki ba makamyo tout ba lobaki pona mboka pona ba makambo ya marche ya le 31 pona ba oyo bazali pour peuple na ba o baza contre peuple baza pona peuple te bien-aimé dans les seigneurs et tant que biso pe ba journaliste na bino o toujours to ya conseil na bino na Kibonzambe. Bon, mon agignon soit bandé au babenga qui de partout, en Allemagne, en Amérique, en Suisse, en France, en Belgique, tina Singapour, bien-aimé dans les seigneurs, qu'opposé biso mutuna et belé, il y a on est au conseil dans l'émission, bino bokoloani, bandeko bazana plateau, étant que biso ba journaliste, après marche pacifique, il y a église catholique, après ba réaction. Il y a Monseigneur Mosengo, après ma réaction, et il y a ma pasteur bien-aimé Bino Bomonyongo Mbengeni. Ma missous, laisse-moi vous dire, et il y a un pasteur, le cardinal Mosengo a un modèle pour l'église. Suite, il y a ma propos à Tenaki, le a fini, qui a Tenaki la fois passée, peine à désobéissance bien-aimé dans le Seigneur. Na bandeko ke bazo kamamboka bien-aimé ba pasteur ba lobi bon est-ce que bazali na toto ba lobi makambo esengé bata na réseau bien-aimé
balobi ke pona ke to prier mboka na biso ke ne liboso to za solution esengeli ko prier ko marcher te ko finga te ko loba te ko loba ba n'importe quoi ko finga ba consulter esengeli to luka dialogue to vanda ba solo la bien aimé bino bo monyango neni na idikanisi ba pasteur ba PSP bazali contre réaction il y a cardinal Mosengo bien aimé bon nzambe zo kitana loyemo te na maloba bien aimé avant cela nazo tika bino non na présenter na bandoko bata na plateau na biso to dana ndo na biso aimé capita OK boye bien très bien de on a biso confrère bonne santé très bien de Alvin les hommes on que ça va oui ça va meilleur vœu ah merci lo les autres merci aimé bon nzambe ezo kitalelo na maloba pe lo les autres bien aimé dans les avant cela to na extrême que tout cela qui na président des églises des réveils et on se retrouve tout juste après bien aimé Yokobanda wel ko condamné au baboyi côté ba fragiliser marche kaka na quatre églises catholiques ça a été fragilisé là-bas par des évêques catholiques bango moko et surtout par le président de la pour la Bible ba babima bongo na tika lu ko mona modèle wana te peut-être yoko le mélange mais tout dans le contexte ni na tika lu ko mona te ba apôtre na église chrétienne ba apôtre ba bimi ba sel ba marche na tika lu mona ngote mais nga la boyi marche te. Mais Boulobagaté, c'est ça le problème. Parce que vous pensez qu'il faut parler. Est-ce qu'on ne peut pas aussi parler peut-être n'a pas tout concerné? Un point d'interrogation. Vous pensez qu'il faut seulement que le canal télévision Koloba. Une autre façon de parler, c'est de parler aussi là-bas où il va concerner. C'est peut-être ce que nous faisons. Tant qu'il y a la Bible, il y a des chrétiens à réveil. Qu'il y a la Bible. Au côté pas il y a la Bible, il y a des éléments. C'est ce que vous voulez que nous on fasse, crier, insulter. Non. Les catholiques ba finga kite ba ko yemba na ba chapelet na bango ba biblia ba finga kite. Non, c'est ce que les gens nous demandent. Mais yo lobi ke non ko finga ba bango ba finga ki ba kambi. Na ko yo ko na terre wana yo finga. Ko yemba na ba chapelet na bango ba policier ba yeti na munoko église. Ozobenga makambi nous avons sous-estimé ministère na biso dans la conseil européen on n'a pas un état de droit tout on n'a pas la démocratie tout on n'a pas la liberté n'est pas IP et na mboka na biso problème monsieur Zalinde ko max tout le état de droit tout le démocratie mais toi tolérante tout linga ligne moko ba lobby bino bolanda yango pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas être tolérants biso tolobi na biso ba sambela on ne peut pas nous tolérer on ne peut pas nous écouter mbala moka ka ennemi du peuple bangwana ennemi du peuple en quoi? Démocratie, non modèle ou ana, batabon peut sauver le pouvoir pour rien à dictature. Parce que ce bolo baké dictature les allés. Mais bino parce que beaucoup dicter bateau kabino bolingi. Alors, qui veut la vraie démocratie? Bonzambe, na bonzambe, Lola, ezofuta bien aimé, je crois que beaucoup Hollanda. Alvin, avant na na vif ya lisolo na biso mokola lelo na profiter. A présenté ba venanga ensemble ya peuple congolais ba Hollanda biso ya libanda to pe ya République démocratique du Congo na présenté ba venanga yi bande ko nyon surtout au balanda ka meilleur site na reflaté outé j'étais vraiment très ravi en balanga liboso le kana site na yo na monaki réaction ya bande ko ya poto bande ko vraiment félicitations na musalo sala station na nengo concevoir site ils ont vivre ils ont respiré il y avait vraiment une réaction dans l'émission de Salaki en tout cas on a profité na félicité pende kunanga a présenté pe ba vinanga e pande kunanga moi ça na plateau eza mbula ya sika to bebi makambo ya sika ngana zo benga ngo eza mbula ya vérité 2018 nazo loba yango eza année ya vérité même na ba émission na ngana zo leka na zo sala zo loba ngo 2018 eza année ya vérité. Pour nous relaxer la vérité, merci Alvin pour nous rejoindre na mutuna na yo. En tout cas, bande ko bazali ko landa biso na moment obo landa biso na bokebi nyonso. Parce que awa to ko finga mutute, to ye po na mutute, to ye po na vérité. Les mal les alaka na mboka na biso, vérité et blessaka. Ndoko mona biso ba africain, mingi biso ba congolais ko ko fêter anniversaire. Au date de naissance au Tchad, je suis né le 19 décembre 1900 à Souiga Bongo. Nous avons pas mindele et Zalarango Bongo. Au moment où nous avons botama na Équateur et France. Nous avons expliqué que nous avons botama na Équateur et France. Nous avons expliqué que nous avons botama na Passankusu. Il y a Italie, mais biso à Toulouse, je suis né à Kinshasa 1900 ninoyo.
passe ezaka ye vérité oyo tokoloba na moment oyo ya na bato mosusu bakotelemisa manduki bato mosusu tokoma kokima na bandako mais lokola eza mosala na biso totangela kelasi lokola eza mosala na biso oyo nzambe apona lokola bango bafanda na babiro bazosala politique biso mosala na biso eza kopesa mayele to mpe makanisi na biso na oyo ezali koleka na mboka yango wana mpona kokende na motuna na ndeko alvin na koloba boye ngai nakoki kopartage avis moko te na bapaster église de réveil. Pourquoi? Ngai nazo traité bango lokola bapaster méchant. Ce sont deux méchants. Alvin mpona kozonga mwa moke nsima ngai nalobaka na mboka oyo sur 100% bapaster toza na bango na église de réveil mais bazaka 1%, 99% ce sont les businessmen bazosala business. Bapaster bazosala business na bango bati kokota na mambo politique bango bapaster tango bandeko na bango mosusu bapaster Giziami na kotaka na politique balobaka nini tango Giziami azalaka voter comme député akende kosala politique balobaka nini mais nous en tant que bana nzambe totanga la Bible toyebi ke la plupart bato nyonso tu basalelaki nzambe bazalaki bakonzi bazalaki bachef ya gouvernement. Joseph azalaki nani? Joseph azalaki na kati ya gouvernement ya Égypte. Mais lorsqu'on parle le roi azanani. Ce qui est un royaume est un pays, mais roi est égal à président. Na royaume, toza na roi. Na état toza na président. Ba David bazalaki banani, bazalaki ba roi. Mais ce sont les pasteurs méchants de Calvin. Dans le Lobango, j'assure ce que je suis en train de parler. Moi j'ai été pendant plusieurs années tout autour, il y a pas pasteur. Pas pasteur tout le monde a bango. À chaque fois, le gouvernement zo bima bazo benga bango bakenda kosala nini. Mon colonel baloba na biso baleka na ba TV bango ba pasteur na baloba keno ba pesa ki biso enveloppe ba uta ko bunda kala mingi te ba pesa bango mbongo ba pasteur ba bunda. OK. Je suis pas na repartage jamais avis mort na ba pasteur. Je bango moko so ba ke kuna ba zo enveloppe ba bimisi ba âge. Ba pasteur ba 80 ans, il faut ba jouer 80 000. Si vous passez 80 ans au ministère, il faut jouer 80 000. Passer au bandit ministère, le marquage dans la 16 ans, on joue combien? Il faut pas payer $100 pour bandi lelo. Donc, tout sur les belés, na quatre les solo, il y a à boire et à manger. Vraiment, il y a trop à parler. La bandi, oui, et puis pour essayer tout le balelo. OK. Même ma vie naïma. Je me dis, pasteur Baza tellement muté maman bé que bazo la kaka intérêt na bango. Comment fait-il que catholique a télémi pour la marche nationale pour la bis pour la intérêt na bisoni en soi. Bino bobo ya ko ba société qui bisoté. Dans ce sens là, beaucoup télé ma pe karati ya pour na mboka. Eza pour na mboka bo télémi obité pour na ko benga na tango sous le méchant le monde na biso surtout télémi de côté en offre. Tous sont catholiques. Mais comment vous pouvez retirer si maintenant là, bien temps, bien rabino, vous prenez votre part, là c'est pas un problème. OK, tous autres ont et mon co ça par rapport à ce qu'on a dit que bande comme ça, il y a un pasteur, à mon réaction peut-être les cardinaux qui marche banane, ba mon qui ont bien été parce que modèle était pour l'église yoko lobanini, il fallait pas qu'il aille kabon fana ato sabakonza mboka ala les procédures normales modèle mais qu'il y a eu des morts des blessés bande on a biso bazo kufa esengé que to prier to luka kimia nzambe nde mutakope sa pe na Congo eza na ba propre fond na biso te na ba biloko to ça wana te que kimia ekota ndeko nanga Alvin pour na ko éclaircir opinion jali ko landa biso azali ko yebiso que non journée ya le 31 ezala ki journée te ke bato sengeli ba kufa ezala ki journée te ke sengeli makila etanga makila ba congolais et mesana ngo kotanga na ko mona lelo deuil national gouvernement décrété deuil national ya bato ba kufa ki ya mbula c'est étonnant c'est humiliant et bongo ba o nyonso ba kufa ki le 31 bakufa qui na cause nini. Mais ce sont aussi les Congolais. Avant de comme les 4 bato ya mbula bakufa qui jaye mbule bete na nuit le 4 janvier et bongo bato le 31. Le 31 makile kokaki otangati. Ce qui makila etangi pour être tozali boso ya l'état moyini ya peuple. L'état monguna ya population. L'état mutu oyo alingité peuple congolais à vivre. Alvin, nazali koye biso que non, ce qui biso ba monsieur tozo joa opportunité ya rejoindre $100 pour sombi téléphone, il y a na batu mususu azo souffrir.
eza na mutu mususu ayebi couleur ya 10 dollars ka ndenge amona yango ka na kwende bazo changer. Mais peuple l'état wana aza na souci ya peuple l'état. Église catholique tant a lancé qui message ya marche, eza marche pacifique. Parce na biso ezali po toza liboso ya l'état oyo azali contre constitution. L'état azali côté mais la constitution. L'état o atosaka eloko moko te. Makomi nyonso tout ekomama awa. Yona zoloba ke no mboka o na dialogue. Il faut que nzamba kita ayebisa intel ke non intel longwa. Pour dialogue ya bato ko simara na ngote. O pasteur ba pasteur église di réveil bazo luka. 4e dialogue, ce 3e dialogue. Bazo luka nde intérêt na bango. Na yebite bato nyonso tout o ba participer ki na marche le 31. Église catholique est une invitation. Et ça y est, ma invitation, et ça y est, les Cambouya, koyeba, koza congolais. Nazo ça un peu rappel na bande ko na biso ba pasteur. Tango liwe yaka raté pour muta sala ki marche. Et bon ba kufa ki na mai. Na mbula ba beke liwe ozo bango. Ezalaki pour l'intérêt de la population, c'est-à-dire pour l'intérêt de la nation. Le pays va très mal à ville. Tout souffrir. Mboke a bien été. Rien ne marche. L'institution non surtout na caractère électoral. Eza hors mandat. Toujours vivre na habité accord muté banda ki ko permis biso. Na so songa moi muté ba yimboka ba kolanda biso na moment ba oloba ke non. Le président, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à la nouvelle installation du nouveau président. Peut-être place hollandais et l'autre vous allez kopotana. N'est-ce na minute on a Libéria. Chef de l'État aza en fonction. Qui no George Weah a ko installer. Et lui le baté était n'attend au élection exaltée. N'attend au organiser élection avant chef de l'État wana alungwa. Il faut chef de l'État avant d'installer chef de l'État wana chef de l'État au hasard sortant reste en pouvoir. Mais eza lokola o ya bisoté banda to banda ba élection exaltée le chef de l'État reste en pouvoir. Le chef de l'État reste en pouvoir. Eza bongote. En tout cas, ba pasteur ba limbisa biso. To yebi ke touro yo to zo la dialogue na ba pasteur. Mutu a sali makambo nyonso tous. Pasteurs, élection en 2011, qui pasteurs. En tout cas, ba pasteur ba bima na makambo. Ceux qui bazali ko toucher mutu lokola mosengo, en tout cas ko sala biso passe mingi. Mosengo aza soifé à pouvoir te. À combien de fois mosengo azala ki proposer na mamba pouvoir. Ba le cas na ba vote mo je crois mosengo azala ki éli. L'époque ya Mobutu. Il ne fait pas pouvoir comme chef de l'État. Aza soifé à pouvoir te. Azana na âge ni. Mosengo akobi na âge avancé. Azangi nini. Pouvoir yango a rejoint yango pour ça na exercer yango pendant combien de temps na katele mikoloté. Mais ceux qui au moni batuloko la o bazo tambola na bonzambe ba passer bolimbisa nga bozala na bonzambe te nzambe sa pesa bino mokongo kala basika basawu po boyebi makambo o bino bozo sala nzambe pas continuer au demeurer na bino te mais dialogue bino bozo luka ya ba passer po bino bozo par na bino dialogue wana biso peuple congolais to lingi yango te. Merci bon et olobi batikala batikala basawu OK vas-y nzambe sa longola ni onction kati na bango batikala ka ba roi ba kombo. Comment fait-il beaucoup ça dans la vérité mais bah ma pasteur. Donc il y a combien d'élections, il y a combien de dialogues qui ont changé. Vous croyez que Nabi non des membres ont changé. On était là dans l'élection 2011, c'était un pasteur qui organisait l'élection. Donc ça là qui wapi, tout ceux qui wapi, tout ça wapi. Les autres on a passé les lots dans Congo grâce à pasteur. Bon nous souvent votre ministre tu passes dans quatre ça passe car pour nous besoin imiter mais on n'a pas pété. Voilà pour ça qu'on va débloquer mon bongo moi quand vous prenez aussi ba part na bino et puis biso ba oyo to bando souffrir. Pourquoi vous êtes méchant à bas niveau haut? Moi je suis contre le passé. Je ne suis pas d'humeur avec eux. Mais yo au sein de l'église de réveil, non? Au désobéir, la pasteur n'a pas. Je ne suis pas sûr que ceux qui passent dans le tellement que le bien il n'y a pas de ségal ni bisoté. C'est qu'on a souci, Azan a souci na bisoté donc je me dis nazo désobéir na ba bon. Ndeko le film na ko surprendre yo na peu information moko na le 31 jour ya marche. Et ça n'a pas seulement l'église de réveil, ça victime. Je crois pas seulement na Yolo. L'église n'est pas na Yolo, na cité comme l'église n'a été victime ya makambwana. Tout ça pour nanine. Tant l'église catholique est télémi, na betolo solo muké, tant l'église catholique est télémi pour na marche, pasteur wana église n'est pas na prince.
na chaussée ya Kimwenza église neza na chaussée ya Kimwenza tango bato catholique balungwe bazo kita vers Kapela balungwe une église de paroisse Saint Gabriel bazo ya vers Kimwenza nde tango ba policier batake bango ba gaz lacrymogène ba massage bandi obetama bato population non surtout wana bazaki na place okimate il fallait ba kende ko se réfugier na kati église et ndo moni église wana ezalaki saccagé le fait que bato bazo kima bazo matela ba kiti tetala les chances ebetama na na hotelema sauf qui peut tout ça elingi kolobake na tango o église catholique etelemi yana ba pasteur mususu balakisaki contre ba telemaki ba bandaki osala musala na bango pour ba yebaki que non c'est un dimanche c'est eza ba jour ma bonjeko taka et ba se retrouver ba za ba victime bazali ba victime ya ba église belé di réveil zaki victime prenons à la cité église on azotangila on a Kimwenza ya soza Kimwenza bato lo bana lisolo nazo beta ba yebi église on ezaki victime ils appellent église ya pasteur moya munene ya mboka o église ezaki victime pona nini tango bato catholique bazo sala marche la police attaqué bango bato nyonso tout baki se retrouver na kati église ba policier pe balandi bango pe na kati église po bakanga batu nde omone bakiti ebukanaki bamesa babilo nyonso tu église epanzanaki en tout cas mpona kolobaka ndeko Alvin ezali vraiment passe Congo po ebonga ezosenga église catholique te ezosenga église kimbangiste te ezosenga église de réveil te Congo po ebonga ezosenga conscience na biso bacongolais ekomi likambo ya conscience ekomi likambo oyo mutu nyonso esengeli atelema asimplike mpona likambo ya Congo. Alvin, on nous paye combien nous les journalistes? Combien? Toujours jouer combien? À chaque fois, bazo kangabiso, moi le vérité exacte, vérité est comme arme pour na biso ba journaliste sur l'équipe na TV bolobi vérité. Moi vivre exacte. Ndo moni basango communauté laïque lobaki totalement. Ils allaient qui marche wana chose grave Alvin na biso. Ils allaient na point de chitité, ils allaient ndeni. Net battu église ya église ya onazo loba ya Saint Gabriel. Bazalaki ba bimi ba komi na bongolo ba baluki ba yoko zonga na bango. Ezalaki na destination morte bazoki na institution ezali juste ko manifester ko l'accent na communauté internationale l'opinion internationale que non tozali contre makambo ezali ko sala manamboka na biso. Juste objectif ya marche ezalaki application totale ya accord ya le 31. Puis accord wana nde mutu et bikisa ba kufi belé na Congo na 2016. Boyebi basango bato bakotaki basalaki que non bato bakufa te makile tangate basango nde bato baliko basalaki inclusivité ya ba dialogue nyonso tu ya oya na oya bango basango chef de l'état apesaki bango mission ndo moni to komaki ti na moment que non ti le loto mona boy élection ba pushango le susu ba yokanaki fallait ba politicien bandeko musu basali bande fallait ba zonga donc to kende ka na ba élection bandeko musu bazana ba prison bazana ba carte ba prison to kende ka na ba élection bandeko musu ba pimeli bango ba carte électeur to kende ka na ba élection bandeko musu bazali banda ya mboka lelo attendez bazolo ba élection vote ya ba étranger salamité ndiko Alvin makambo ezalaki tellement ebele ndo moni bandeko na biso ya communauté laïque basengaki totambola koyoka à propos ya basango ya ba pasteur par rapport ya ba propos ya ndeko Mosengo a lobby il est temps que les médiocres dégagent ndeko o akoleka na TV ayoka motema passe eza yende mutaza médiocre puis na kati kuna na kati ya gouvernement to sape na ba opposition na kati ya parlement ba opposition pe bazalis c'est lingo lo bakeno ba pouvoir nde bato aza médiocre a lobby que da biso ba journaliste otozo sala musala malamu te na ba mama ya bilanga o bazo comprendre te que photo télément et comme tango nde ba médiocre ba se dégager atanga ki kombo ya pouvoir te majorité te société civile te mais comme tango ya vérité atanga ki kombo ya mutu te et bongo bango ba pasteur ba kotelema ba kotanga kombo ya ndeko Mosengo atanga ki banani kasi troisième dialogue ya ba yimboka ba pasteur to boyi yango ba pasteur basala ba cop na bango basalaka ya ko sente bana batu ya ko sente bandimi ya batu nazana li solo moko boto ko beta yango na mission oyo mwana ya diacre abota mine longi ya pasteur mwana ya diacre na église abota mine longi ya pasteur l'onction est transmissible de papa oh binene onction est transmissible en tout cas bonzambe lo les ofuta mama to komi na suka ya émission na biso Bénédicte elo nino ko bakisa nga penza ndenge kana mitune ba mama wana bakotaki misa na 6h le 31 wana inoffensive bazalaki ata na ndelite eloko te kama yaka na babuji na bango je me demande
bachar oyo ebimaki bacamion oyo ebimaki ezalaki guerre contre nani tokoma vivre ndio toza balocataire na lopango ya motu topema na zolo na bango donc so bakangi zolo topema te so batelemi babike bobima te je me demande na leka na 24 wana na le 30 na butu wana namoni nde batia bachar liboso à Notre-Dame je me demandais eza guerre eza nini donc je me dis tokomi na suka nga penza nga pour nga naza na nga contre bapasteur bolimbisa nga je suis chrétienne nasambela na église de réveil mais naza contre bino makambo wana penza moi je suis pas pour vous. Alors on a fait un concert alors on a pasteur église côté route pe na basango point qu'on suit que c'est émission na biso quand c'est ça que pasteur bazana souci na biso ba peuple bazala te bawelela nzala na bango te bawelela bapoche na bango te bazala na souci na biso parce que tant tokufa bango bana bango banisika biso nde mutokufaka biso nde mutolala nzala biso nde ba jeune fille tokoma ko se faire exposer pour tozwa mbongo na église bote yeso ekobo totika ekobo ndeni nana mbongo lie na tongo te na obima na pimina papa na pesa mbongo na tongo na sombe lamba na sombi na bokoli baleki ndeti ngai yaya liboso tu me dis ko tiko sala ekobo non ça na balite mobala ngo pa yo balanga zui wapi alors ça musa ba ofite $100 ça ko kisaka $3000 ba dote lelo koma lokwa mbongo aussi na mwasi na poto azui wapi moi je me dis Ndeko Alvin en tout cas merci na ndenge opesa une invitation pour répondre na mituna na yo à chaque fois benga nga vraiment nazalaka permanent na informer na bandeko nyonso bazali kolanda biso na poto ke nazali permanent pour na répondre na ba sujet nyonso surtout na mituna surtout ya Ndeko Alvin pour clôturer émission na biso en tout cas Ndeko Alvin ngai na posinga na peuple congolais totalement il est temps vérité ya Congo et bana banani bazali pour na souci ya peuple tous ces dirigeants balingi peuple te ezala battu opposition il y a pas l'opposition parce que ça l'opposition ya moi na butu ne sont pas les opposants tous ces gens ici toujours mona na ba télévision le lot au mona le lot parce que somba ba immeuble chose grave na mboka o mutatonga ndaku mutasomba ka mutuka interpellation ezala raté na ba mboka lokola na ba poto romona so mutato tonga immeuble ba yo tu na yo Ndeko Alvin ozimbongo wapi batali ba compte non na banque batali place ni no joie qui crédit mais il y a les gens qui sont en train de construire et petit peuple a souffrir azo biso Alvin eza passe yango na zo lobake et comité ngo esengeli biso peuple congolais tout élément to boy troisième dialogue exacté toujours zela l'élection toujours la belle élection ceux qui saignent à la belle élection c'est le 23 ceux qui saignent à la belle élection le 23 et qu'on a la malam ceux qui pas la belle élection le 23 tout le lobby que non 400 200 ans il a mandé à la raté et là on est surtout à la bande à souka paye ya passe au peuple congolais au mona nzambe wa tindaki Moïse un jour à continuer d'appeler Moutou pour aller livrer Congo makila ba congolais tangi tellement mingi toza posa makila te toza posa ba konzi oyo bazali kotambusa biso bazala na mutema mawa bayeba ke ba loi o bango bazo sala lobi ba même loi wana ekobalukela bango ba loi wana lobi kokoma contre bango parce que bango pe ba kokoma ba opposant le lot wana bandeko musu bazali lo ba opposant o ba koma ba livre o ba sala ba loi le lo ba loi wana za contre bango bayeba ke non eloko nyonso to ezalaka na ntango nango na suka nango tokomi na ntango oyo esengeli peuple congolais ye moko décideur ya pouvoir ye moko mopesi pouvoir apesa pouvoir na mutu oyo ye alingi bamema biso na baélection oyo eza ya solo baélection oyo eza te ke non lelo bazomemela biso machine à voter Ndeko Alvin na internet oyo tozalaka nango bayela biso mamba fibre optique tozoyoka nana bacampagne kala mingi te campagne expliquer biso machine à voter yango bango moko mona démonstration na palais du peuple baye na machine yango bloqué na palais du peuple et bon na basankus na mboka na ngana na Masmanimba na mboka na ngana Congo na Muluma kuna machine wana ekosala na courant nini ekosala na nini en tout cas ça vraiment passe ba contraire yango onde on a biso corner nanga lobaki ti lelo to yebite azo assurer biso élection le 23 a relever yango to ezakaka donc eza tellement mambo eza mbilinga eza passe Ndeko Alvin en tout cas bandeko nanga ba pasteur bo continuer mosala bino au pasteur soki lelo Congo eza na ba condition oyo pour être bino ba pasteur boye ko sala commerce na nzota bato boye ko sala commerce na nzota peuple congolais mutazo on a salaire ya $50 mutazo on a salaire ya $100 mais au pasteur ozo pesa ye enveloppe à $200 au mona pe frère pe na carte église yo ki soni ya sœur afandi pembeni na ye ateli ma enveloppe en tout cas ba pasteur ils a passé surtout ensemble dans l'église du réveil
mais réalité oyo tozali komona esengeli eza sur membre église de réveil te eza membre église catholique te eza membre kimbangi te eza membre bamusulman te eza membre ya bacongolais identité oyo eza nani drapeau nini oyo représentaka ntango obimaka na mboka nao passeport no bakoma nini. En tout cas merci ndeko Alvin na profiter pe na pesa mbote na ba oyo nyonso tu ya ngai na pesi mbote na Debord Omenga depuis Dijon na France na pesi mbote na Elino Omenga depuis Angleterre na pesi mbote na Didas Matondo na pesi mbote na famille Matondo Mobimba na pesi mbote na Seigneur Razé depuis États-Unis Yannick Toulo depuis États-Unis na pesi mbote na Patrick Panama Gouv muta simbi Chicago na pesi mbote na bato nyonso tout balingaka ma capita précisément na Yopen de Calvin. En tout cas félicitations ko bana musala na bonzambe toujours pour biso soki bonzambe zate esika rotime zate. Merci. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé.